bandeko pasi na mawa lere toza bana mibali na ndako tomi respecte deja outi muziko ye kwitsa kosakana tosakana mwana moko ana 20 ans na ndako ya mobali bovanda ni mbala kenda yaya oye kwiti siko mwana fungulo soutien abi oyebisa mwana simbo memoti na mbeto okokotambola te mwana meme na mbeto osimbo mabele boye mwana pe ndenge aza na 20 yokasi pake na se kovandaka boye pake etelemeli mwana minimo misusu ekotele pake etelemi mwana komoko embrase mama mwana beti mama ne biloko bandiko nanga eza lisolo ya vrai mwana beti mama ne biloko mama na mokala ntongo ma evandi azala na mobali te aomona mpendaki nzoto mobali alekaki awa ndenge alaka monoko polapola ayebisi ndeko na ye ndeko ne moto amemi matiere soni Zambe na boya olatike mo vandi na bosantu ozinga mina bajelo bakoyemela kayutongo pe mbote balandi MDG TV mafuta sika nzamba mona bino ezali ngawa bino la grande dame kande tomesana kopesa bino basango pe baconseil bandeko babolingo lelo tona lisolo moko ya mawa ya soni pe ya pasi ya kanda pe lisusu akosi ya makambo ekoleka na mokili ekoleka na communauté na biso ndenge tozwa likanisi ya koya kokonseyaka bino bandeko toye etokolemba te paske ebele bazosungama oui yango na koloba na yo to pe na kosenga na yo ndeko bakonseil okobomba yango mpo na yo moko te me panzaka sango ekosunga makasi bandeko lisolo lelo eza ya mawa ya soni ya pasi kande na ute koloba makomi ezoloba le vin est moqueur les boissons enivrantes sont tumultueuses quiconque en fait excès n'est point sage. Ça fait plus ou moins un mois bolandaki na baimage tobetaki lisolo ya ndeko mwasi oyo alangwaki masanga ameli masanga langwe jusqu'au point où moto aliboma accouché na balabala na miso ya bato à se rendre même pas compte toteyaki esalaki pasi bato bomoni babilili oyo esalaki mawa. Imaginez ndeko wana lamuka ba apprendre ye ce qui s'est passé akoko miboma wana nyonso likolo nini ya masanga eza na adage moko elobaka to pe lisese moko elobaka mwasi abongaka na kwiti te. Oui c'est vrai, même mobali pa abongaka na kwiti te, mais pourquoi balobaka mwasi abongaka na kwiti te? C'est simplement parce que badega o kwiti etikaka to esalaka na vie ya motu même des gars na vie ya mobali, même des gars na vie ya mwasi ezalaka soni koleka ya mwasi ezalaka mabe koleka neti ba makambo boye. En tout cas eza mawa eza pasi. C'est vrai mobali pe so aza na kwiti ba kometara pe to pe basalaka l'insalamable bakenda koposer pe ba acte des apôtres sataniques, mais tango ezalaka na mwana vie ya mwana mwasi ezalaka mabe makasi koleka mawa pasi pe kolela. Bandeko kande bute omona na introduction mama uti bienga aye na ndako kuna se akwiti butu kwiti bino boyebi mutu mama basala na sa kwiti arealizaka ngo te arealizaka te ayebaka te. Cette dame vivait avec son garçon ou encore son fils de 20 ans. Mwana mobali si akoli il y a 20 ans. Et sali que maman za femme seule ana mobali te a pe na bana te bana msusu te bavandaka ye na mwana ne wana ntango aye na sa ya dringi bino boyebi kwiti ndenge ezalaka. En fait abandaki kokoka kose contenir te, vraiment azalaki bazokende gauche droite akodandine akosansale akotitibe asimbi esika moko fala longola bilamba azokoka te ayebisi mwana kofungole soutien. Ntango mwana afungoli soutien nayebi te abandaki kokanisa nini na mutu. Certainement il se disait qu'il est entre les mains d'un homme oyo
akoki peut-être okozala mobali na ye oui parce que faut osalaka baanalyse te faut osalaka baanalyse masanga ezalaka mabe bandeko masanga etombolaka instinct sexuel pour votre information eza kutu information ya kopesa te na bato bamela yango te bino bomelaka masanga te komela no pe te moni masanga epesaka posa nzoto epesaka posa sexe epesaka appétit sexuel surtout chez les hommes même chez les femmes il y a des femmes sera mêlées en tout cas il faut atutisa il y a aussi des hommes comme ça sera mêlés pour yoka bien il faut akene ko beta et mai bolimbisa to utilisaka baterme mpona koatténuer koloba mpenza mangala makasi tro te les amis masanga epesaka posa nzoto masanga epesaka posa bikobo masanga bomonaka wana ezalaka malamu te en fait nakokota mpenza tro na débat ya masanga te mais toloba qu'est-ce qui s'est passé na sa kwiti wana abengi mwana oyo ya mobali ya kofungola soutien les amis ando kofungola soutien te bon ça peut paraître normal ça peut passer mais soki na kofungola soutien te alobi na ye nazokoka kotambola te tombolanga okende kotianga na mbeto bandeko na nga tozala mikolo wa tozala réfléchi na bandaki parce que oto osala eza analyse ok même na tribunal mutu soki asali crime ntango bazosambisa batalaka baparamètre nyonso qu'est-ce qui a poussé cette personne ya okende commettre acte oyo ya commettre les amis j'ai mon fils à la maison ok j'ai des enfants et récemment il y a plus ou moins une semaine passée week-end ote okuna dimanche na bando kende église ngam nazali na modération tellement nalata bilamba maputa kala bon bilamba kaka ebele kala nazwi poids ebele na ye mpenza monene bilamba fa nalata ekokaki nga te nazali obligé na changer bilamba bino boyebi ya brusquement ya koluka wana ndenge ekomaka ndenge ezalaka et j'étais obligé namoni robe moko wana nga bia c'est bon robe wana ezala monene ezala vraiment molai ntina makolo bino boyebi kaka ozokesa modération robe ezala molai ntina makolo et puis eza ça va nazwi robe nalati ekoki nango mpe mais j'ai réalisé que etirete bando kokokangama te naokokokanga te j'étais obligé d'appeler mon garçon nabengi ya mwasi akoki te nabengi mwana nga mobali c'est normal aza mwana nga nazali na bilamba na nzoto nazali na sengle na se aye kotombola nge etirete mama abengi mwana fungola soutien ça peut paraître normal hein asa mama na ye quand même tozalaka na bamakanisi mabe te kofungola mama soutien est-ce un problème non je ne crois pas kofungola mama soutien un problème te mama koza na soutien ana bilamba na se soutien na nzoto libuma monani en tout cas na miso mwana na ye c'est sa maman ça passe ah oui hein ah oui mais mwana koma tina niveau ya okende commettre acte sexuel na mama qu'est-ce qui s'est passé naza sûr et certain à supposer cette dame tellement azali na sa kwiti ntango mwana alongoli ye soutien asengi na mwana atombola ye aketia ye na mbeto les amis ça peut paraître non bon so mama aza na état maladie so mama obela tozongo na baparamètre nyonso non mon fils je me sens pas bien ouvre-moi ça fungoli yaya pardon tombola ngai mama obela aketia ye na mbeto na ndimi te likanisi wana ekoya to satana oya kokota wana mwana na mbala moko bani kozwa momane lokola mwasi non mama azali na sa kwiti a supposer pendant que l'enfant faisait ça a fongolé et tirette na mokongo a tombolaye cette dame certainement simba et moi na nzoto oui croyez-moi naza mama naza na bana ok na pe na bande ko mibali obiso tokola ebele pa na biso tokola ebele na mibali na basi ba cousin ba cousine ba tante en tout cas na tikala koyoka te na mona
te les amis na mona te na yoka te parce que babiloko bongo soki ezoko sale ma place bato bavandi ou dans une famille ata ya kobomba ma bo soupçonner bo comprendre bo mona il y a quelque chose qui ne va pas na mona te bande na yoka te biso nde to kole pa na biso ke non cousin moko azwaka cousine mais tozala biso nyonso wana esika moko bon oui c'est vrai peut-être tobanda kotika banzoto libanda te mais rien à voir si j'ai dit ça j'ai mentionné ça ezala mpona kolakisa ke non la famille est sacrée. Il y a des choses qu'on ne peut pas commettre entre frères et sœurs, entre maman et fille ou fils, entre cousins, ainsi de suite. C'est vrai, babiloko ba inceste existe ka tokangi parenthèse mais to la ki seloko yo. Mama na mwana, ndeko na ngai. Mwana oboti. Non. Makanisi wana mwana parce que déjà mwana il faut abanga mama na ye. Mwana il faut abanga na mama na ye. Mwana ozana na somo wana nanu. Donc soki mwana na komaki na point ya kobanda ko coucher mama na ye. Certainement, assurément, maman, tant moi na fongoli et soutien, à lobby na etombolanga kena na mbeto, maman bando simba mwana. Oui, parce que azaki na se ya kwiti ya masanga. Masanga ya mabe. Masanga ya mabe. Tant a se fongola soutien, certainement, abande ko simba mwana. Bino boyebi mibali bazalaka mwandenge. Mibali bazalaka tout homme a faible sexuellement. Ah, kobo ya no ngote papa. Kowanga na no ngote parce que ta mususu likame komela yo nanote. Mobali ne soit faible sexuellement par rapport à moi si. Une femme soit en invité, et la moins difficile. Au PC ka posa bo surtout sera lingi na été. Moi si sera lingi na été en tout cas ça va passer. Pour akoma na point akoma na posa parce que eza psychologique, eza partir à moto. Mais mobali ata na posa te. Mobali ata lingi te. Mobali ata za kolemba. Wa ute musala aza na posa te, alingi te. En tout cas, so saleka geste moto ke simbeka na point moko sensible. O simbieka na biloko batata oka pa atelemi. Bien kaza kolemba. Les hommes sont comme ça. Certainement cette dame simba mwana na nzoto. Et mwana telemi. Et vu kaza pe na sa kwiti. Asimbaki ye bino boyebi kaka ne mwana bandeko nanga atomboli mama ke na mbetu na chambre tanga tie mama na mbetu allez mwana longoli mama bilamba certainement ils avaient déjà relongwe parce que tanga singi ba longoli soutien certainement avaient déjà peut-être à moitié ni et ye moko mwana se déshabiller bandeko na ngai bolimbisa mwana bando beta mama makembese. Oh mon Dieu Seigneur aie pitié somo somo amateli mama nae alali mama nae et neti masanga masanga neti kwiti eza kwiti la maman ne réalisait pas Bible zoloba Noa langwe bana nae ba mateli basali ekobo nae la Bible précise il ne s'aperçut pas à s'apercevoir ni tango bako mata ni tango bako kita. Do tina nde bana na bayaki basali makambo azali nango besoin bake o aye ya liboso aye et on est ezaki na ba jours différents apparemment dire so na bosante parce qu'il y a tant test sango moi kala ye ya liboso aye asali masolo certainement umelaki et pour ceux ezaki lo moi ba seconde to ba minute o aye ya mibale pa aye ya mibale pa linga ye lingeleka il y a na ba jours différents. C'est ka uba umela ki penda bana wana bana mabe po nini na mboka bazali mibali bazate bazali na besoin ba bota et ba muto bango ba muna yo ko bota na ye bana eza tato abota bango ba Melissa père masanga no wa langwa zo yeba te i bandiko na bolimbisa ngai no pa langwa ka Lot je parle de Lot hein? Je parle de Lot no pa langwa ka et même chose ya kena pe ko tika mutatami libanda alangwe Noa alangwa meli vin alangwe atikali bolumbux mutaxi ye ona kuna mitandi ya pandi fungoli na makolo zo ye bata lali na ye azo ronfler mwana ya kokuta papa bobele bongo bana Lot pareil oye ba Melisi papa masanga po bazali na besoin progéniture o liboso ya mati anyeki ah bande o masanga mabe papa zo kabilengi kuna mazoye bana elokote que eza bana bato bazo sale makambo mabe makambo salite
Et s'il n'a pas tant kuti pe sila qui papa comprendre pe ayebi ah mon Dieu. Ouf, que le Seigneur nous vienne en aide. Bandeko mama oyo a percevoir te a na sa kuti tango acte sili mwana pe ah mon Dieu. Bandeko na obeta lisolo na nkele na pasi na motema na mawa kande na bise bino na ebandeli eza lisolo ya mawa eza lisolo ya soni eza lisolo ya somo. Ouh là là, que le Seigneur nous vienne en aide. Tant assis, à Keinae, le matin, la maman va se réveiller, écoute Sili, ah Nzambe, 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 écoute Sili. Ata la bouye, amoni ba semence, ou encore to bengara mai ya mibali, bolimbisa. Azongi giga, nde bakino balobaka, à comprendre que non, mambo eleki awa. Et tant que nous avons réalisé, parce que les Arabes, tant que nous réalisé, que na bima ki lobi na zonga na zaina melaki na langwaki. Nande na kota ki lobi ya mwana lalingai. Ansampe, Seigneur Jésus. Oh God, l'odeur missionnaire, Seigneur préserve-nous. Seigneur délivre-nous. Seigneur épargne-nous. Si comme muto obeta lisolo onani muto apandi lisolo na réseaux sociaux ndeko propre ya mwana mwasi de ceux qui ndeko na ye apandi lisolo c'est que lisolo ngoza sous secrété na ebité certainement abenga yi mwana soli na ye émotion na kokaki yango te azali na maîtrise azali na contrôle te aleli certainement lelela ki batu to alelela ki bandeko na ye to ndeko na ye e ye susu ola bomba ake kobeta lisolo na réseaux sociaux parce que mamba soni eza makambo mawa ya pasi ndeko wana koyeko ya kobimisa ngo boye te de so ebimi na réseaux sociaux soki eza so secrété c'est que bato bayebi mwasi wana bayebi lisolo oyo bato belo bayebi lisolo bayebi mwasi wana bandeko bota niveau soni bandeko na ngai bandeko makambo esalemaka ebele soki moi personnellement na kobeta lisolo oyo eza parce que makambo tozo kebisa bato pe tobenda bato mato faites très attention nana ba masolo aboy ya makasi ya mabe koleka oyo na obetela bino ngo siko na mokuse mama moko na Londres même histoire bomonika lisolo na beti kolongola te kobakisa te kolongola te kobakisa te sikoyo oyo ye ezalaki na effet ya kwiti kaka pete ya liboso ezalaki kwiti qu'est-ce qui s'est passé auti biyenga ka neti mwasi oyo ntango aye aya na kwiti mwana ye kofungolele porte azalaka ye na mwana ne na ndako makambo kifame selo nzambe nkolo sunga aye na sa kwiti mwana ye kofungolela ye porte ezaki na butu le petit certainement il dormait déjà ou encore peut-être azaki en pyjama to peut-être na kilote amuke ndenge ezala kaka mwana mobali asi akoli il avait déjà apparemment plus de 17 ans comme ça bino boyokana bana ngo poto modèle bakolela ne bazala tala mbinga mibali ozotala bandeko mwana na tanga yoko fungolela porte mama na sa kwiti wana ye miso keka na bangala ozala mobali akiko simba mwana na se oza mami stop it mwana moningo net boba mama manokanga mwana na nzoto vous pouvez imaginer histoire vraie mama manokanga mwana na nzoto kande to uti koloba awa bala mibali na bana basi tozala ndenge moko te et le petit ne réalisait même plus que c'est sa maman déjà parce que c'est maman muto bandi mwana lali mama et qu'est-ce qui s'est passé après maman n'a commis sango habitude vous pouvez imaginer ça c'est plus que la sorcellerie oui maman commis sango habitude et oza mobali maman zoloba na mwana et maman commis sango habitude soka ye akosimba mwana desko et mwana se ressaisir et sali somo mais wa maman na ngai comment ya olala na ngabwe mwana kimandako histoire vraie na mboko mwana kimandako certainement mto ino beta lisolo libanda
bande botala niveau kindoki tala ta bazoloba na bino bobongola mitema eza na tina. Pourquoi? Yesu azoloba sans moi vous ne pouvez rien faire. Omoni ta muto ana Yesu, il a le Saint-Esprit. Nde ye wana muto apesa bato ba maîtrise na ba contrôle. Nde ye wana muto afungolaka bato miso. Okoma kokesenisa mabe na malamu. Parce que quand tu n'as pas Christ, Bible zoloba l'homme animal. Donc l'homme animal veut dire une personne sans Jésus. Ah oui. Ato oza na ba maîtrise ya ba soki ya ba nini na ba nini oza soki nano oza soki na nino ama yelo. Si tu n'as pas Christ oza animal. Ngate Bible mutelobi. Pourquoi animal? Omoni nyama. Nyama réfléchissa kate. Un homme animal, aza mutu oyo, aza exposé, le diable peut t'utiliser. N'importe quand, n'importe où, n'importe comment. Tu vas commettre des choses oyo, mutu akosalate, osimbi mutu regret. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Yango moni ezalaka important, mutu ayeba nzambe. Tu as son de ma voix, faut yamba Yesu. Na vie na yo, omitika na yakamba yo. Ah oui, parce que lorsqu'on reçoit Christ, on est scellé du Saint-Esprit. Après conversion, molimo mosanto azara scellé na vie ya mutu. Et neye ne mutu omosa musala na katina. Yo bano développer intimité na ye, kosambela otanga la Bible, koluka nzambe kobondela. Des places omoni, babiloko belé et kweyaka na ba vie ya bato. Oka mutu bando yiba awiba sute. Amuna ba maîtrise. Ya za iso amoni mbongo okokate, mbongo mutu mezo beta pou 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 pou. Mais akomi penza ki ali boso mbongo o met azotala ngo boy. Aosa eloko te. Na pesi pasteur Lik Mbumbote apesa témoignage azaka grand pickpocket. Donc yé de doit jeter mbongo et eleka donc jamais couteau. Ta bongo li motema botama mzamba salaka. Ngomsusu en plus azana mpiaka auto si sa classe musale ezate. Akenda église ayambi Yesu. Papa na bango tekara soki la ndako soki lopango. Le père avait des moyens. Atikali kobosa na mbongo, abosani mbongo parce que d'habitude akanga chambre. Abosani mbongo kel na kata ndako kaka ba brique. Siko père bisika azaki musala kendaki moteme baby alobi ai likaza na ndako mbongo Mais tango papa ye, muto azo rappeler que abosana ki mbongo eza moyibi. Asutuka, père asutuka vérifier tanga mbongo complet. Ah, le biwa, moi, non, bon, le motema solo, c'est ça. Pourquoi? Molimo mo santo. Yaya, yom tozala bi beta, tu tires sur tout ce qui bouge. Et ça parce qu'on a molimo mo santo te. So molimo mo santo ya vandi, ozo maîtrise. Ndimelangai. Ndimelangai. À moins que yomoro lingate parce que, yala batu mususu osambela. Asali lo to asala ba mamomo, yemo a conseil mo asala ngo parce que lingi. Yemo a lingi. Parce que tu peux te contrôler, tu peux te maîtriser. Et ça, net muta tumbolio. Moi, on a populaé, natikae, et zo dépendre na yo. Tout comme au koipo le ba, ok, au le kisi na yo. Et mususu o kapete na corriger au bêtier. Et quand on a le Saint-Esprit, on se contrôle. On a la possibilité. Il y a aussi ba mara mususu pe au salate. Banego bref poto chité, les solo asuka. Les solo asuka. Namboko ya Londres. Namboka o ya Londres. Plus ou moins 10 ans passés. Nous avons fait témoignage au ezali pasteur oyo akine ko sambela pona mama wana. Mama moko kaka ba femme sele. Ah nzamba sunga ba femme sele. Oh là là. Ya facilité. Nzamba sunga ba femme sele. Mama moko na mboka Londres, plus ou moins 10 ans passés. Mama wana avant na mwana mobali na ndako. Le petit avait plus ou moins 17 ans. Kolaï déjà. Moi, je suis dans la mobilité. Il s'agit que, comme ça, qui ba malaise dans zoto, accueilli comme on a munganga. Et a expliqué médecin, on a zoka bien té, na zola la, et puis a me ko expliquer ba nausée. En fait, elle-même, elle ne pouvait pas réaliser ou encore imaginer que est cause à la zé, mais pourquoi? Parce que a la mobilité. Déjà, ba fait à bongo, docteur a a toujours passé la test. Bazu test de grossesse parce que ça est positif. Docteur a dit que tu es grosse. Abina docteur impossible.
ABCA, ça fait pas des jours ou des semaines ou des mois, mais plusieurs années. Je peux coucher avec un homme. Là, il a mon balité. Naza la mobali pété. Mindele bazamaele, atalié, atounié, tu vis avec qui? Abise na vanda kaka na mwana nga mobali, mutumsute. Donc la maman ne pouvait pas s'imaginer, ah la pauvre. Docteur alobi na ye, soki makambo lobi na ngeza ya solo, que wana mobali te, et que ça plusieurs années bimina mobali te, c'est que j'ai mon zanongo et à mwana na yo. Maman na lobi jamais, c'est mon fils. Impossible. Docteur abise, il n'y a pas de souci. On va prélever le sang, il faut y aller à mwana na yo, et puis tout ça l'examen. Bande au mwana ya basala ADN, et bima positif. Maman Lélie, a tout le monde à mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Et la maman va réaliser, abane de fois la bakao moko, et quand elle s'est réveillée, abane moi ça ne va pas moko, mais elle ne pouvait pas s'imaginer que maman ngope na ebité. Tala, bosse na ebité moi na ata moi na bana ko pango ça y est. Nzoto basi to bi nzoto basi ndenge ezalaka. Certainement moi après acte banda ko pangusa maman mais ata so pangusa na katité. A pangusa na katité et puis oyeba pe ko pangusa na katité. Donc maman na a remarqué tout par au mona donc ezaka ma pe passer on tolo ba mambo ya diable awa. C'est ça le diable. À quoi aveugler, à quoi envoûter yo. La pauvre, c'est son fils. Et comme mata même pas la mécanicine ni na motema na ye. Et ça lit que maman bengi mwana asola na mwana, qu'est-ce qui s'est passé? Encore qu'est-ce qui se passait? Mwana wana chaque fois maman na bana ko senga ke asalele te. Bo to wana mboka malili bon nga kutu eza kutu pona malili pe ka te na mesana na melaka te ya rouge chaque jour. Surtout so na sisi kolia et facilite la digestion na melaka te. Bato bazala na bapoto yo en tout cas mingi le baba tout le monde ndeto zala na biso ebele ba kiparate ba s'intégra te ben bato ba s'intégra ba web sabino ke ba melaka ba café na bati surtout na bata malili. Oui. Ah so malili ezali oketala mutu ke na ndaka mutu boni mama tito café toyebi poto eza bongo et la maman chaque fois ndo singa mwana selanga te mwana bana ko tchaba drogue na ti soki ba roche et là au moins bongo parce que certainement ba koye bango amena ko tiela mama ba biloko ba dose et maman soka melika na kiti ndenga lalaki wana amilalisi quand elle va dormir profondément ya salima solo asalima kambo un petit sorcier, un garçon sorcier, un enfant sorcier. Okaye allié alali mama nae. Aye alali mama et se répétant balebele parce que yemo ko avouaki. Et sali mama pasi bandeko mutuna otuna mutuna. Bon répondre dans la commentaire bandeko basi. Na bi ke ba mama bele bo tala émission bo partager. Na kana yo osa nini. La maman s'est retrouvée grosse. Abenga mosel na nzambe moko o apesa biso témoignage na omeka na obenga tatango kalelo et so na wutu musala je vais voir comme ça na opesa bino update soki maman na suka ndeni parce que certainement yebi tango mama soli na mosel na nzambe azui entretien na mosel na nzambe bande ko pasteur quand tu pensa pasteur lo bana mwasi wana ne abise ko avorter za lisomo bomba mwana mama zui mwana bombi ya bombi ya bota et pasteur fallait s'entretenir na ye atu na ye et parce que c'est vrai boyoki ka bomonika mama mwana lali mama e bandi ndengene nkande toto beta lisolo liboso e bandaki ndengene tango pasteur bandi ko solola na mama ayo komona ke mama azaki na mwa ba légèreté moko boye nde loko fungola ki porte yango na profiter na pesa conseil na bandeko basi. Faites très attention. Vous vivez à la maison avec vos enfants. Ya mibali. O basi babandi kokola. Faites très attention. Yana ba lolenge ya kozala te na ndako. Oui, c'est vrai aza mwana.
okozana makanisi mabe te. Mais Satan ko profiter bana mibali to pe mibali bazalaka mwa ndenge par rapport à basi. Mwana mwasi akomona ndeko na mobali soki na boxer ata motakala a réprimer ekutu. Hein? Loba peut-être kindoki eza makasi to pe na kati na bango parce que ba inceste ezalaka ba conséquence ya ba sorcellerie. Soki là où il y a inceste, il y a sorcellerie moto ko sauter. Et pas n'importe quelle sorcellerie, il y a haute dimension, il y a HD. Yes. Soko yoki lisolo inceste. Mwana malala mama lala na mwana. Kokeneno gauche droite te. Yeba ke kindokeza wana. Oui, parce que inceste ezalaka moko ya ba façon ya ko conserver pouvoir sorcellerique. Nasi na lobango na mwa ba émission ebele vite hein to consommer presque 30 minutes na kota na détail na ngote peut-être mbala sima bon to ko expliquer yango. De loba mwana ana to pe bana na bazana bakindoki na bango mais na normal boye hein na normal boye ata muto sambela kate parce que il y a des choses oyo ezali ine na kati ya mutu. Yana babiloko oyo bamibeko oyo ata muto ayebi nzambe te hein ezala ancré na kati ya mutu. Na yeba mukomuso na ota l'émission moko ya mindele s'il vous plaît. Ba émission oyo bat bavandaka par rapport à ba mamoko songolo pakala esalemi na vie ya mutu mingi ba makambo ba bolingo Jeremy Kyle bato baza en Angleterre ba yebi na États-Unis ezaka Jerry et na France bon moko ya ba émission ezala mo ebele ba ça va se savoir voilà ba genre ba bongo mundele moko ya bimala ba membre ya famille ebele ba cousin ba oncle ba siko tant ba lo bango na émission biso yebika mindele généralement ba sambela te non faut mona bato ba baby si elongi pourquoi ba yoki nkele parce que eza eloko ko salema te. Donc il y a de ces choses là ata muto sambela te hein ako commettre en côté. Tu peux pas coucher avec ton fils ou encore ta fille proche parente no kuzona noni nte do ya ba biloko ezala déjà na kati ya mutu. Mwana no ndeko no andeko na yo okoki jamais komanda ko imaginer comme mobali noto comme mwasi na yo. Donc je disais que bana mibali bazara mwa ndenge ba mama par rapport à mwana mwasi. Mwana mwasi omona ndeko ne mutakala to na boxer to amoni azo vibrer et rosale ko tuta mususoni. A olinga ta mso déplacer akimisane misu to abengana e. Mais bana mibali ebele misusu pe bazali wa ko bengana o pe longwa. Mais misusu bazali na yebi mwana nga liboso azala tellement trop autoritaire et pas baleki na ye. Baza mike hein wa mwasi aza à peine 8 ans. Bino boyebi bana na âge ya innocence ezala des fois oka otambola bolumbu. Siko ya azali so amoni leki ne mutaka wa gangele neta beta ye na sous-vêtement kutu kaka. Kela tabilamba. En fait, c'est ça. Bana mibali baza mwa ndenge ba mama. Mama wana tant passé azo solana ya tuniye comment est-ce que ba vivra na ndako. Mama lobi papa na owanga na te. C'est vrai à la maison des fois nazaka nakolata elo nanga ya mukuse robe moko peut-être ya mukuse pena makasi na nga mona ndako na yebi na vana na mwana nanga na batute et na oleka nanga mopepe bino boyebi siko ba femme africaine a pena na nzoto ya ba femme africaine siko mwana salexité mama ayebite bon ezaka normal te oui c'est vrai mais quelque part eza ba biloko ko éviter. OK? Il y a des mamans qui se promènent en sous-vêtements na bandako. Arrêtez ça. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Oza likanisi mabete, oui, mais yo za yete. Ozo le kala mutu to na motema ya nae oyebite. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ya de bezana ba mama balataka mabe. Ono ya bona na nga ndaku siko wana bana basi bakoli mama arrête ça. Arrête ça. Ndeti na yo conseil l'émission na pesa conseil na ba mama. Ba légèreté ozana muto banzoto belé rolata ba collant tu à l'aise ko tambola nango libanda na kata ndaku ozo rolata lola mwasi ya ndumba na miso bana no basi bakoli bakomi déjà mikolo mabe makasi.
okovanda ovandaka malamu to kofungula makolo mabe makasi. Mabe makasi, faut éviter ça. Faut éviter ça. C'était ça lisolo ya lelo. En tout cas, ya kolobeza moi ebele mais namoni tokata awa. Tokata awa parce que tolobi moi mingi et tokozonga. Tokozonga na tuna motuna mama eloko bongo ekomela yo to souhaité te. Zemi olongola to robomba. Mutuna. Réponse na commentaire. Nzamba pambolela nga bino tokomi na biso na suka. Partager émission. Yo s'abonner na noter. Abonne-toi. Ah oui. Vous avez MDGD TV mafuta ya sika. Ah, toli nde toli. Et quant à moi, na boli mnomba la sima. Musala ezongi kande na laka yebino. Merci beaucoup. Nzamba pambola bino plus. Bandeko, pasi na mawa. Lere toza abana mibali na ndako tomi respecte. Déjà, outi muziko ye kuita kosakana tosakana mwana moko ana 20 ans. Na ndako ya mobali bovanda mbala kinda. Yaya, oye kuiti siko mwana fungulo soutien. Abi, oye so mwana simbo memoti na mbeto oko kotambola te. Mwana meme na mbeto o simbo mabele boye. Mwana pendenga zana na 20. Yo kasi pake na se kovanda ka boye. Pake telemeli mwana. Mwana minimo misusu kotele pake telemi mwana kumko embrasser mama. Embrasser mama mwana beti mama ne biloko bandiko nanga ezali solo a vrai. Mwana beti mama ne biloko mama na mukala tongo ma evandi azala na mobali te. Awa mwana penda ke nzoto mobala lekaki awa. Ndenge ya laka mnoko pola ebisi ndeko na ndeko ne mutamemi machero soni. Zambe na boya olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina mangena